mabota na mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Au combat tata moi na pe tata mon santu. J'espère que tout le monde va bien. Merci na tout bazali kolanda ngai maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. Vive le 12 octobre. Na yebi ke mutu nyonso a fêté, na ko souhaiter lisusu bonne fête à tous les croyants kimbangistes, à tous les fidèles kimbangistes. Biso nyonso peuple africain nyonso ezali mukolo oyo il faut to célébrer kayango. Dans mon kile ko sosola to koma ko fêter le 12 octobre oyo makasi. Et to koma ko fêter yango makasi. Donc likambo le 10 octobre yango na lingi nalobela bandeko nanga. Bo pousa bakiti bo vanda to solola. Bandeko ezana batu basali ba émission hein. Pona likambo le 12 octobre mbota ma papa Simon Kimbangu kiangani. Eza pena na batu basali ba émission. Balobi nini? Que papa Simon Kimbangu kiangani abota ma le 12 octobre te. Eza lokuta bakosi. Bazali ko sala ba émission. Et puis bandeko nanga nazo tourne bino bato 26. Bolobi ke papa Simon Kimbangu kiangani abotama le 12 octobre te. Papa Simon Kimbangu asolola kana papa Diangenda le 5 avril 1951. Ayebisi papa Diangenda na basi na bino bana nanga, basi na bino misato. Oya kobota mwana mubali ezanga wana na zoni. Siko bon, to longola na le 12. Hein? To tiana no panzi nanu. Pona na faire na sunga bino mwa mukie. Siko na 51. Apa papa Simon Kimbangu kiangani. Mwana mobali nini susu abota maki. Po bolobi ke eza yete siko a part papa Simon Kimbangu kiangani. Mwana mobali nini lisusu abota maki. Po basi bazaki misato. Yete so bakomaki 4 bozo sala sambla. Na yete soki 4 basi nde babotaki. Basi bazalaki misato. Bana mibale ya basi babotami na moko ya mobali. Moko ya mobali. Et puis papa Simon Kimbangu alobaki ke oyo kobota mwana mobali ezanga wana na zongi. Siko mususi ya mobali abota mate. À part papa Simon Kimbangu kiangani. Evite soki Paul Dibu ya bota mana 51 le 12 octobre ngo bosala rassemble. Boyebisa biso kasi. Bo biso toyaka na bargima. Tolobaka oyo batata baza. Ko bota papa Simon Kimbangu kiangani. Ata bino bolongo le 12 octobre wana biso toyebi yango. Biso to fetaka yango. Biso to koboyaka yango te. Et puis na olobelo moko hein. Ti bozo lobaka ke tata Simon Kimbangu kiangani bandeko na ende batia ye. Mebo kamusanga o bandeko na ende batia ye. Mais c'est quoi ça? Soki bango batu batia kaye. Mapesa ka papa Simon Kimbangu kiangani vola lulendo air nini. Po soki bango batu batia kiye. Soki bazaki na vola lulendo, ale bazu yango apesi yango na boko ya tata. Mina comprendre ka bino te. Makambo nyonso ezaki na maboko ya papa de Lungana. Papa de Lungana nde apesaki papa Simon Kimbangu kiangani musala na ye. Tango apesaki papa Simon Kimbangu kiangani musala na ye. Papa de Lungana ayebisaka papa Simon Kimbangu kiangani mukolo ya likambo yango oyo apesaki makambo nyonso. Ayebisaki ye banda lelo yo komi tata ngana komi mwana. Pozoyo ti bolobaka wana ke papa Simon Kimbangu kiangani bandeko ne batia ye wana. Mais boza maboma. Boza bizengi. Koma bokolo balikambo ya ke bandeko nende batia ye wana. Bandeko ne banonsa likambo yango. Mais bango te batia ye n'importe quoi. Bakotia antake bakiba banani. Batia ye te. Ezali mabongisi ya batata. Papa le Lungana ye moko apesa tata Simon Kimbangu kiangani makambo na ye azongiseli musala na maboko.
alobi banda lelo okomi tata nakobenga o tata nga nakomi mwana po te tangu ekokaki yango papa ya lungana banda ekokufa te po tangu ekoka papa sima kimbangu kiangani azwa musala na ye po soki azwi musala na ye nde ye atiki nzoto wana tangu apesaki yango na maboko nde atiki nzoto wana sikoyo ekomaki kaka likambo ya koanonse kaka na mokili bapaster bakokai koanonse yango me bino batata na bino onde bakangamaka baanonse yango eza problème te soki baanonsa me soki eza koanonse bango baanonsaki me bango te batia ye mikanda babuku makambo nyonso ya lingomba ezalaki na maboko ya nani na batata na bino wana nyonso wana nani azwaka ba mikanda nani azwaka mvola lulendo apesi yango na maboko pasi moki mbango kianga nani asalaka yango na to na bino nani asalaka yango nani azwaka mvola lulendo apesi yango epa pasi moki mbango kianga nani azwaka manikanda ya lingomba makambo nyonso ya lingomba apesi yango pasi moki mbango kianga nani asalaka yango tango zo bake bino de botia ye nani asalaki nyonso wana bo confondaka makambo te soki bino boanonsaka likambo wana meza bino te botiaka ye et pour papa esi azalaka deja na kiti na ye depuis kaka ndenge achanza bakor ndenge achanzaka makambo na ye na Lubumbashi alobaka ke tango ekoki nalingi na banda musala na nga alobaka teke nazokufa na okende me ye alobi ke tango ekoki nalingi na banda musala na nga ayebaki ke natiki nzoto oyo nalata nzoto mosusu mpona kende kobanda siko musala na nga mibozo comprendre te bolobaki o bandeko na ye nde batia ye bandeko na ye baanonsa mpe baa bandeko na ye te famille kaka te ma bayaka ensemble na libota moko na famille moko me baa bandeko na ye te papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe abotama na mystère papa de longa na ko sangana na mama te ayebisaka ye na kosimba yo te po toza na mupaya koya ti mupaya wana koya mama comprena te mbala moko zemi me asangana na tata te basala tangula ye sangana ka nzoto na tata te me zemi eya me tellement ke makambo wana eza na bible te moye batu bayeba ezali te makaba pasi moki bango kiangani nyonso eza na bible me batu bakoyeba te po papa simoki bango kiangani c'est la bible mais tellement que kombo eza tena histoire mais boye baka histoire ekotaka na bible mo ngane botanga bible histoire ekotaka na bible tango ekotaka na bible nde batu bako comprendre pasi moki bango kiangani ezali nzambe bokeba eza te ke soki bo annoncer likambo yango ke bino nde botia ye bino bo annoncer kaka mabomba mi nyonso eza kati na ye moko transformation na papa ya lunga na bino bozala makambo basalaka mukolo bazalaki na kati ya kinlongo abande ko pesa makambo niso bino bozalaka te kako ya ko annoncer ya pamba bokomisa ke bino botia yi mais bozana kuti tango bolobaka toni bo comprendre ka makambo te pourquoi mawa pona bino alors bo arrêter likambo na bolobaka ke bino nde botia tata Simon Kimbangu kiangani bo arrêter yango bo arrêter tata Simon Kimbangu kiangani bokoki kotia ye te azali nzambe bo arrêter bo nosa likambo esili me bino te nde botia ye namoni kuvubaka japonais kuvubaka sala ozongo okende kobongisa mituka japonais sala ozongo okende kobongisa mituka makambo ozolobela eza ya yo te yo ndenge oza no cadavre vivant esi okufa na we etikali kopola ozoyoka na oyo mosusu mpe Joe Mike yo ozoganga ozolobebele yo oza mukala libuya ti mukala ya Paul Dibuya bino na nyangaka banda kolesa bino tono ya 200 litres madesu na nyangaka Paul Dibuya sangisa babandi na ye babomaka bato na nyangaka wana église ya Nzambe mais Paul Dibuya atiaki yango siège na ye esika asangisaka babandi na ye Joe Mike baolesa bino tono ya 200 litres madesu tous les jours baliaka madesu tono Paul Dibuya esi ambalaki bino déjà depuis wana tono ya 200 litres madesu yo oza misérable ozali misérable poto te
au commune Angola bosali ba crime ya ndenge na ndenge et puis Paul Dibouya longoli atindi na poto allez ozo continuer koloba conscience ne kozonga te tabi zenga ba joma kyo mayele zaki hein conscience kozonga ti ozo vanda na kopa parce que manki ngani ozo loba pe ozo so pe tanya koloba de n'importe quoi fautité woni bato bazaka ba deux fois bazala ka bon nani ayebite ke yoza deux fois ya Paul Dibouya nani ayebite ke Paul Dibouya sala ona sima bino bozo ba deux fois bozo bato yo bokita na Satan bozo yeba mabe bozo sala mabe na mutu moko me bozo défendre ye bozali ko défendre ye bomoni mwinda kako mwinda zo yango chango na sa mesa yaya eko clairer kaka eko yeba na kaki éclairage moko ezanga na place mboka ngo teza molili ndenge nini so tiata mwinda moko ata bombi yango na sa mesa eko lakisa éclairage wana omoni mukolo oya le 12 ata bino bo ambale mitu ya bana na bino ezalaka yete etali bino bomoni biso ezali ye po ezaso na mwana mbali moko ta botama na 51 wana azali te soki azali boyebisa biso boza na bakima te boyaka koko luka makambo oyo bino boyebi te et puis kuvubaka yo mukolo papa simo kimangu kiangana kena kozwa nzoto ya koko kinzembo na boma mystère salama yo ozala kati papa simo kimangu kiangana ke kozwa nzoto ya koko kinzembo na boma bato ya boma bana boma neso balingaka nzoto wana ebima te batelema na nzela ba simba ba instrument babi nzoto kokende te nzoto ya koko kinzembo ikende te yango protéger ka bango na boma nzoto wana kokende te tango ba ko esa papa simo kimangu na sala kini atelema esika zala te me abetisa mbula ya makasi mbula ebeta na minute bato nyonso bazaka na balabala bakima kuvubaka tango komaka na matadi kanisa olobaka nini okumisa papa simo kimangu nzambe wa banzambe oganga mais lelo yo koma ko boya tata simo kibango kiangani fautité bino nyonso wana boza ba mandian eza yo kuvubaka eza la Joe Mike boza ba mandian boyaka na mokilité pona kosunga nzambe pona kosalela nzambe mais boyaka na mokili pona kobundisa nzambe bino boyela mbongo zoba ya kuvubaka loba yango ye mbongo ndenga zana bazo fute mbongo pa Dibouya na kizengi ya Joe Mike wana mutu alia tono ya 200 litres madesu vi mobimba chaque jour alia tono ya 200 litres madesu esi mutu ba bebisa esa ko ba makambo important te Joe Mike ye baka vie na eza misérable nenga zana otikala ko vivre vie meilleure te obando vivre kaka na ba vie na okaka bongo mikie vie meilleure yo kotikala ozwango te yozo bundisa nzambe na mokili papa simo kimbango azongi kati na biso alati nzoto ya sika et puis mukolo ya mbotama na bino bozo sala ba émission moko ezanga mutuna makolo et puis boza peso na mutu ote bokolo ba papa simo kimbango abotama le 12 te mutu abotama le 12 yeyo et puis papa simo kimbango alobaki akobotama mais mutu abotama ka yeyo yete boza na ba kimate boza na eloko te boyaka kaka koloba de n'importe quoi bino mibale o bazoba mibale o bizengi mibale o bazanga ta mayele te batu Paul Dibouya za ko utiliser mitu esi ebeba bo comprendre ka suma kamuti yango wana tata bomba mibino tata sima ki monkanga azoke ne ko révéler bana mosusu azo révéler batu bazali banda bomona ba témoignage te maintenant to mona ba témoignage ba tata na bino te mukolo moko te boyela biso obo ebeta biso histoire ya Paul Dibouya tango abota maka ndenge nini ba miracle nini esalamaka abota na 4 makolo to 4 maboko ezalaka ndenge mukolo ngo tango abota maka mokido ba histoire o biso lingoma biso za ba histoire siko bino soki mutu azoloba likambo eza vrai mutu azoya asunga bino bakisa bino implice mutu azoya azobunda pona nzambe na ye me bino boyaka kofinga bozana ba argument te ni argument scientifique, ni argument religieux. Bozana ba argument te. En tout cas, eza mawa pona bino. Eza vraiment mawa.
tango bino bozo boya nzambe na mokili tango bino bozo chola nzambe na mokili yeba ke mokili ezaka ya biso te ya na mokili ozomona tango okata motema wana okei okende okuta pe kaka ye siko okosuka ndenge nini okosuka ndenge nini soki balakisaka biso filme ese bawei avant okufa nani omona daya filme wana nde bato ebele babongola motema me nzambe mpe alobi te sala oyo ozosala na mokili ntango okokufa nde okoyebanga batémoignage ezali bato baza na batémoignage bazali koloba mpona papa Simon Kimbangu Kiangani banoki mbangisi te baza na batémoignage botalaka batémoignage te nzambe abombami bino boza déjà manipulé boza déjà dominé soki bolie déjà mbongo ya Satan boza déjà na basigne na ye yango wana faut bosalela ye to zoba ya kuvuba kazaka na matière te azaka na makambo koloba te azwaka ba émission maloba ya kala azo sangisa kaka kwa alobi mo liloba mo boye amona neka lokuta donc nyonso bimaka na nkamba na yo na John Mike bizengi mibale nyonso bimaka na nkamba omona nka lokuta mais boyebi tata na bino wana bien ba crime bosala bino na ba John Mike ba crime bosala boyebi yango très bien meni ne kosala bomoni ya conscience ba kosala yango te vanda sales examen de conscience okoko loba no kosala nyonso mais conscience ya mutu ba kosala yango te bino moko boyebi na mino bosala ka wana bokosaka mais conscience ba kosala yango te bomoni kama papa Simon Kiangani bobande yango lelo te combien déjà bolobaki abotama mokolo wana te ezalaka ye te mais boyela biso pe te ke o boyela biso ke o te ezalaka ye te ezalaka ye te bozala bakima te bobande yango kala me bosuka kaka biso bilombe ya tata tozali pona ko défendre nzambe na biso tata lobi na uta na bino na likolo pona kotonga lingomba lya molimo santu boyika mpiko na misala pwete bilaka bilonga na bilombe bilombe balongi bilombe balongi yaya biso toa bilombe ya tata tozali bilombe ya nzambe bilombe ya tata boba teke toa bilombe tobangaka te donc nyonso oyo bino boko préparer eya nango na ntina moko te eza na ntina moko te wana bino mayele te bozobundisa nzambe na mokili suka na yo kozala ndenge nini siko biso ta ndenge tofete tala ndenge ya fete la fête ça continue tozoko fete kaka le 12 octobre kufa pe mbotama oboyi osali mokili na yo oboyi osali lola na yo oboyi oboyi mibamba na mabele oboyi kende ko mibeta na mir oboyi kende ko mibwaka na océan omato kita le 12 octobre ezali kufa pe mbotama papa Simon Kimbangu na Lubumbashi 15h akufi papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya nkamba 15h abotami 15h ya Lubumbashi na kambe na Congo na Kinshasa saki 14h tango 15h ebeti na Kinshasa papa Simon Kimbangu Kiangani abotama te abotami tozana ba témoignage bato bazali papa Simon Kimbangu bafungoli ye bapasoli batala boye na kati eloko ezali te papa Diangenda loba yango maloba ya papa Diangenda bino bakomprena kaka te bate ya bino na lolenge nini nazela bino prédication brutale pona la musa bino atana ndenge ya brutalité mais bo comprendre kaka te bate ya bino ndenge nini to banda kote ya kabino ndenge nini to faire comprendre bino ndenge nini yaya bana bilebo bana bilaka ba comprendre kaka mais so za mwana elaka te so mwana elembo to comprendre te maloba ya papa Diangenda boyoki nzambe mo santo
nzambe molimo santo boko mata bokita papa simo ki monki ngana zali nzambe molimo santo abotama le 12 octobre atiki nzoto na Lubumbashi abotami na kati ya ngamba na betela bino histoire ya papa simo ki monki ngana na Brazzaville basala ye échographie bakute loko te na kati azali mutu te azali nzambe alati corps mais na kati na ye o biso tozala na kati ya zalaka na ngote au monde même abelé o ani ataka yango te zala na spiritualité otala etambolele ya tata simo ki monki ngana o comprendre que ni ataka mabele te o comprendre que atambolaka dans l'espace mais ce qu'on faut ça na don faut tata ça elo grâce pour mon yango faut ça elo grâce mais tant yo zo fingo zo chola osuka wapi mutu ni sosoki akufi ezala oza na poto ezala oza wapi direction ezala nkamba ezala mundele ezala moyindo direction kamba bomata bokito mona mboka wana na bonzoto tomona ngo mokie kasi na molimo ezali mokie te ezali monene alors yo tango okufoki wapi na fubu nzambe ezali mawa eza mawa pona bino ba bébé spirituel yango na benga bino ba bébé spirituel boza vrai ba bébé spirituel boza vrai ba bébé spirituel donc inakumisaka nzambe ndeko nanga soki oza moponda mikumisa nzambe bakosa yo te ata so oza no kimbangiste ngo kota kimbangiste église kimbangiste ezali lingomba teme ezali lola c'est le royaume de Dieu nkamba Nouvelle Jérusalem ba memo na 26 te so ba memo na 26 oki ko bunga oki ko kota na monde ya mabe 26 ezali lingomba ya Satan na mokili lingomba ya Satan ba église nyonso mona ka mindele ba bazo conduire o ezala ka 26 ba groupe de réveil catholique ba église nyonso ezali 26 po ezali ba Satan ezali Satan ayaka déjà na église liboso a coloniser biso na makambo ya biso moko ba utiliser biso nango ba beta biso nango ezali mabongisi mindele ba préparer avec science occulte na ndenge ya mabe mangomba wana nyonso etambwisami na molili na solote mais nzambe tellement ça nzambe ya mawa pe ya bolingo atalaka bana na ye baza ibele libanda do soko zolela oza na passe akobikisa yo mais bato akasa ko grâce ya pasteur intel ya nzambe ya pasteur intel jamais eza grâce na yo ya kolela na yo conscience na ona nzambe na souci na yo oyo zaki na okati na yo ya ngwana nzamba saleli yo eza grâce na yete oyebi basumu na yete eza kolela na ndi nzamba yo ki asaleli yo ba église nyonso omonaka les églises de réveil za réveil te mais za sommeil hein tala ba église ngo comme ebele na mokili mais Jésus pe ba yebi te ba imaginaka sikoyo mutu nyonso oyo aza na lembo aza na étoile nzamba olakise direction ata zakuna tata kolakise direction qu'il plaît qu'il neige à comprendre lelo tozomona ngo ba noki mbangise bele bazolota tata sima kimbango kiangani bazolota papa sima kimbango mo aya mpan moko koya na veste balota kaye bongo balota kaye bato baso ba révélation mais nkolo so komona été boko luka bo mona été na révélation obenga Jésus Christ okotikala komona été wana mona ka tata sima kimbango Tio comme croyant on dit mais tata nde okomona mwana donc c'est ça bande kunanga nzele zaka moko muto akosa ote muto ayela lokuta te abungso nzela église kimbangiste ezali source nango za nkamba soko yoki 3 égale 1 pour 3 égale 1 ezali trinité 3 égale 1 trinité biso de toza nkamba tobondela ka bana batata te mais tobondela ka de trinité ata babota mikati na bato baza soki combien mais toyeba ka trinité banzambe bazonga kaka batata tobondela ka nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto c'est tout tobondela ka banzambe na bango oyo wana te bango bana banzambe na bango ebele chiffre wana 26 eza satanique na kati ya mokili même tata na bango na yebisa bino papa na bino Arma wabasolele wana nalandelaki kombo wana bato alokanisa wabasolele ezaki yende bapona donc yende pena kozala pena na esika yango na mona bazoba muso babengaka nzambe molimo mosanto babengaka ye molimo mosanto
Mais kopona mawana et au kwe asiko na 26 kopona mango il fallait ezala na bonzambe mais bato bakasi kopona mango ki apona ma epa ya tata kopona mawana pona ma na 26 po yaza nzambe na bango liboso na 26 yende mutasala ka premier jour ya prière yende mutasala ka prière ye mutasala prière donc wa basolele ye wana aponama na 26 chiffre satanique chiffre mal c'est qu'on nzambe na bango liboso ye wana est-ce que Satan incarné dans mokili de Paul Dibuya les basangana sikoyo donc wa basolele bokanisaka wana natali na bia wa basolele akwena libabe donc yende mutapona makapona ko pesa prière à liboso ko tambwisa 26 apona melaka alors kweya ndekuna keli libabe ozala muntu obundisaka nzambe eza libabe ezali libabe mona ko vivre vie bien na mokili mais vivre bien en réalité on vivra bien te ya mokili eza on a ba sentiment nyonso sala na oyo lingi mais kufa nde likambo o tatalo bakatokokuta na tumpa wana kokanisa te ke po obotama ozala mwana pa kisokele nde ale donc bakokotisa na faire te bino boponama te bino bozali bato baponama kapona kobundisa nzambe lo bino nde bozana ata bokufi bomona batata te bokomonaka bango te onero bozwaka ya tata eko détruire bino eko lia bino eko bimisa bino ba sauvage na miso ya bato eko ridiculiser bino na miso ya bato tozali kokende bokoma même pas na 25 ans tellement que bongola mitema ya bato ba papa sino ki mbongo kyanga na botama le 12 octobre te eko lia bino eko silisa bino likambo yo eko silisa bino tozana mokili oyo bozwa bato na bino botia etango ngana yaka mabe bolobaka na nga bato bafingaka tata bazali kombe bazebele bazali neti kizengi ya nkuvubaka na ojo mike oyo mutali atona 200 litres madesu na moko msu Jean-Marie Tobandi Richard Bomengo bato wana nyonso babundisaka tata bato wana nyonso bafingaka banzambe bato wana nyonso ntango bazofinga nkamba ntango bazofinga tata simo kimbango kyanga réaction na bino ezali nini bafingaka papa zako nzambe tata réaction na bino ezalaka nini totika bango bafinga totika bango na boko ya tata omonika ndenge bo répondaka te mukolo ezali boko liga bo répondre bino pe bozongisa bokutala boye boloba ba voix sekenda bamela bino ba voix eza tango kopesa tata maboko eza tango koloba nzambe kotinda yo te aloba te kende kosala mais sala na ndenge na yo ofingi nzambe na nga na ofinga yo na ofingo na yo ko soni te tame yo olongoli bilamba na miso bato ngana yo ka osoni na kotala na bombelo ngata te na kotala ofingi nzambe na nga pe na kofinga yo bazoba ya batata bazana bango mayele te bofinga nzambe na mokili bo comprendre te mawa boboya ka mikolo wana epuye Jean-Marie Mr. Pipe mais c'est Pipe azaka boye omoni zaye kotambola na ngwana lifelo na moto kozikisa o yango wana bino bolingaka bo sala marche bomoni ke marche na bino suki bo sali marche te et puis bato bazolanda tata oyo mais c'est Pipe oyo bato bazolanda ye bazoyeba ye te bazo comprendre que muto oyo azolinga asala nde lingomba na ye azokosa bino bazokosa bino na zoba ya ekonda ya tata oyo Richard Bomengo bazokokosa bino bazokwambale bino bazolinga nde bacréer nde église na bango po bino bokosala marche botinda bato basala marche en tant que banani nango apesi bino loi wana nani yango atindi bino bosala marche bazokosa kake o tozosala marche mpona kosangisa bino bokosangisa banani o famille makila kimbango bino boza banani nani atindi bino n'importe quoi omoni ke simbi te nyonso bobanda osala ekosimba te po bato bayebi te ke projet yo oza nango po yo boza na poso lia mbongo na ndenge na yo
oza na poso lia mbongo fungola pe lingomba na yo obanda osala komba tata Simon Kimbangu yango na koma ko sensibiliser batu ko sangisaka batu ko manipuler bango obati okolonga mituna bango nde osali église siko batu nde bazoyeba yo te siko biso toyebi yo omoni ke nyonso oyo ko préparer ça boyebaka marche na bino boko banda ngo banda ne bandetina siko ekotikala ko sala mate bande ko bolanda ka bato te bino ko bolanda ka nkamba biso foto landa ka nkamba tolanda papa Simon Kimbangu kianga ni aveuglement tolanda ka nkamba basala ba marche na bango bokota kana buzoba wana te bazo bundisa tata Simon Kimbangu kianga ni basala sambla bazo ko bundisa tata ekonda ya Richard Bomengo oyo yo zela yo pena zela kaka ndenge yo ozofinga ka tata ozofinga nzambe tata papa zako suka na yo ekozala mabe yango na nyonso ozosala ba préparation nyonso tolonga te nyonso salaka onini nyonso salaka olonga te okotikala kolonga jamais okangisa ba date ofunda papa zako osala ni oyebisaka batu mabe oyebisaka batu mabe na kombo na ye mais yebaka yango otikala kolonga na ote bato yo lobelaka mabe na kombo na ye ya oyo bana bilaka bakobimaka na libulu wana okotisa bango bako comprendre ke bakosaki biso bakosenga bolimisa ozonga na nzela siko yo esi déjà esili pona yo yango na nyonso salaka esimbaka te même vie na misérable ekozala pe ka bongo mawa bozoyeba esika tozate lingomba ya nzambe bozoyeba ngo te euti musika o bino bolingo bokomi kocréer na bandenge na bino ba 26 ba Zaire wana bazolinga pe bacréer église na bango bacréer bozo elingomba oyo euti musika boyoka pena tata lobaka lingomba te ezali lola ezali ngomba te ezali royaume ezali ville donc euta musika eya na do bande bandela mokili eya kana bakombo mususu chaque étape ekokoma na temps wana eya na kombo mususu ti to comme la 4e génération de lingomba ya nzambe siko evandi na mokili po lingomba ya nzambe tikala kovanda na mokili te lingomba ya nzambe nanu esali na mokili te nzambe nanu atambusi mokili na yete tata Simon Kimbangu kiangani siko nde akomi koluka atambwisa siko mokili po récupérer mokili na boko ya sata kangi mokili otango molai tango molai satan nde muta dominer mokili otambwisami na mayele ya satan siko tango lingomba ya nzambe evandi na mokili malembe makambu nyonso ya nzambe ezali kovanda tango ekokoka tata azokanga nanu nzela mpona mindele po soki mindele afungoli kaka tokozwa ye surtout bato mwindu ebele bakozwa esika te po boyebi mundele mundele azoya nkamba ofukama tata Simon Kimbangu kiangani mais namona te mundele boko afukamela libuya namona mundele bafukamela ba arma na bino te batata na bino kuna tomona te bafukamela bango te po baza na pouvoir te baza na bonzambe te siko nzambe soki omoni eka okoka te okofukama siko soki tata fungoli kaka kota mindele esili mpona biso tosambwe po siko tata lingi te mindele bayaka na po mabota ya mokili mobimba bakotalisaka ve nkama siko alingi nanu yo moyindo ososola ye soki ososoli otongi nkamba po kotonga nkamba nde ezali mapamboli na biso batata balobi totonga nkamba so totongi nkamba nde tokopambwa yo moyindo soki ososoli nsima na yango ndeti mindele bayaka biso deya tozwa eloko na biso motuya oyo nzambe abongisela biso tokoperdre yango lisusu te mais bato bazokomprendre te bakomprendre oyo tata azosala te bato baotia mingi futilité na kimandia kolinga mbongo basopeka bato balelaka baliaka na bapoche ya bato balobelaka bato po bato bafutaka bango bato wana bizengio nyonso bafingaka nkamba bizengio nyonso bazobundisa tata bafutaka bango baza na bato bazozwa bambongo bazoya kofingaka nkamba bafinga tata me nzoka nde kosalela nzambe na bosolo
bakofutela ngo mbongo te bakoki kofutela yo yango mbongo te ezali inspiration ya Nzambe lokola nga batata bapesanga musala oyo alors bakoko futela nga mbongo te so bakoma futela nga mbongo ekobeba elembo na nango étoile ya makasi na nango zoko brûler ka zo beta batata mikolo bafutela nga mbongo so bafutela nga mbongo ekobeba nakoko bebisa yango te alors na sala ka ndenge tata zo guider ngai na osala musala Nzambe na ndenge esengeli esalamela yango na nga manipula nga te na lokwa bizengi ote facile à manipuler te bazo bundisa Nzambe pona mbongo mais so bavandi conscience ta bango lobelaka bango lo moko boye mais betango kara Nzambe balongaka ite Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kaka donc Nzambe akweya kate Nzambe alongaka kaka o nyonso bozo sala eza buzoba boza bazoba bwama ele te bozo ko bibebisa de bavi na bino na bana na bino ne libota na bino bokotika la kobongaka te même bana na bino bozo bebisela bango nzela eza na bato mususu aye na mokila bondeli mingi te Nzambe apamboli po bakoko na ye basalelaka Nzambe bafungolelaka ye bafungolelaka bana na bango na ba porte déjà yango na ta ako forcer te azozwa na facilité mais eza na bato mususu donc il faut abonner asala ba jeune po abuka ba clé o bakoko na ye bakanga mababe o bakoko na ye batia donc faut anyokola po azwa lifuti ata pona nini bakuvu baka oyo bazoko détruire ba descendant na bango na ya bana na bango na bakoko na bango ba o nyonso na ba o bazo ya wana bazako bebisa bato nyonso babundisa tata bazali ko bebisa génération ya bana o bazoya bakozalaka na patience bakozalaka na passe bakozalaka na kimia te bako souffrir Nzambe babundisa kaide bino te babundisa Nzambe lifuti na bino ezali yango wana bandeko nanga mutu akosa ote lingomba na biso bato bazoyeba yango te bato bamona ka église kimbangiste église ya Kongo wana église moko za na Congo central mais bazoyeba te ke tata Simon Kimbangu alobi mokili oyo ezali ya ye mokili ondenge ye moko Nzambe amilobaka na ye kaka mokili o Nzambe apesi nga yango ngai Kimbangu mwana bakongo donc tata akitela nde na bakongo po Nzambe langue ya kala mikolo so lobaki Kongo yango tata aloba na discours na ye asala mbanza nsanda boye kusaka bana balangue ya mboka poete mikolo koya balangue o bino bosela ka vanta bokumisaka bato mayele ekolimwa siko tango ekolimwa bokosuka wapi pote kokota siko na tango ya moto moyindo langue étranger kozala lisusu te siko le royaume du ciel place mokili mo comprendre nkamba ezali le royaume du ciel nkamba ezali esika Nzambe avandi nkamba ezali ndenge moko te bomona ba église ezali différent mutu akosa ote tango ekoki lingomba ya Nzambe evanda na mokili yaya yokanisaka mingi bazelaka okolo so koya akomema biso bokende mapataka bongo te lola eza ana se mabele tozaka awa lola pe tozaka awa Bloka saka likolo ngo bomata likolo te likolo ezali nkamba Nouvelle Jérusalem yango na nde likolo kamba Nouvelle Jérusalem place wana wona ezali centre ya monde kamba Nouvelle Jérusalem ezali centre et puis ezali le cœur du monde motema ya mokili mobiba nkamba wana yango sozo ba révélation suka bando yoka ke tata ko iso nozo zelo na nkamba tangu to yaka nkamba to yaka kozwa eloko ya botuya nde eloko ya motuya so bala kiso na bolina molimo do comprendre na bonzo to ma comprendre ezali esika ya moyindo nyonso ezala kimbangisa no kimbangiste baboyelaka yango mutu te mais bata 26 baboyelaka bango yango pourquoi
po babima po bakabola lingomba. Et puis zoba ya kumvubaka na Joe Mike baza koloba ke papa sibangi bango kanga na bengana batu na nkamba babengana mutu na nkamba te bino bozoloba ke babengana bino na nkamba bengana ka mutu te bosenga kasi na batata na bino boyebisa bango papa naza na besoin na beta tour na nkamba nana besoin na kende nkamba soki batata na bino bakotika bino boke nkamba batata na bino nde balongola bino na nkamba bango nde babibisa bino na nkamba papa Simon Kimbangu tiangane alobi akosala na bandeko na ye metango atie balua bandeko alobi te ekosimba te balongwe pe bakena ndenge na bango mutu abengana bango te babengana bango te o bino bokomisa yango ke bolobaki osala bandeko na yo me obengana bandeko na boza bazoba wa mayele te nkamba babengana mutu te bango fo balanda balua. Donc c'est ça on a ngana yela bino yango wana bandeko na nga mutu akosa yo te mutu abungiso nzela te nzela ya solo ezali kamba Nouvelle Jérusalem nzela ya solo ezali église Kimbangu c'est 3 égale 1 partout aux dans le monde mais so ayi so 26 kokende te babungiso nzela. Merci beaucoup na tutu balandi ngai. Merci vraiment en tout cas tout le monde à la prochaine. Bye. Mabota bangoya awa koluka ngai nzambe Ai Kimbangu nalongi mokili Ai Kimbangu nalongi mokili Ai Kimbangu nalongi mokili